okoyi pesa okolele bana Jacob te violence ser na ngai mutu abénéficie nango aza te violence suka kala nini na kotangisa makila kie kaya Abel na Adam na Kain yango toza nango Abel amoni aza kotumbela nzambe mbeka na banyama awa aza koboma azotumba yango Kain ye azaki agriculteur aza kosala bilanga na ye mingi na banduna na ye pa tumbela yango nzambe eza kosimba te ale jalousie kote wana violence ekosalema makila ekotanga eloko tozali kobenda awa violence ekumbi conflit oyo ekumbi nini makila etangi sikoyo mama Ani tinga toya mpe na société na biso parce que makambo tozoloba mingi eza na Bible na ba société na biso na n'importe quel pays oyo kozala monde soki ka ya ba violence ekomi koya sikoyo solution nini bayaka na yango tango tozokende kozwa repo préparer nga ba réponse wana toyokane nini yango oza kokende kopemisa biso sikoyo na repo oyo oza na yango tozotila bino mayebo ya Yesu n'est-ce pas ke bandeko na bina kasi malembe Alléluia amen. bisika tozali kolobela makambo etalisi nini mama Ani violence brutalité ozali kokuma bato na baconflit et puis conflit yango esali ete makila esali nini etangi de place ozali kolobela violence ozali kolobela ezalaka ya monoko ya koloba te mais oyo nyonso oyi kokoma na résultat physique ke bato physiquement oyi komona ke basimbani banzoto dega esalemi dega oyo ekoyi kozala mpe moto akufi dega oyo ekozalaki makila etangi makila kotanga ekoyi kozala moto azoki moto soki azoki deja makila wana eza deja malamu te parce que même Bible eza kopekisa moto kosimba makila te Bible mpe ezali kopekisa ye te makila ya moto ekoki kotanga te na condition moko te violence nyonso ezali ke moto azoki eza considéré comme crime eza brutalité yango tozali kolobela kasi avant tokende kozwa répondre na biso oyo mama Ani na banza ozalaki na question na posaki yo te soki brutalité to violence eboni na cité est-ce que na niveau société na yo mama Ani to na niveau ba pays okoyi koyeba nini yango basalaka mpo ko résoudre ba équation oyo etali makambo etali violence soki esalemi namona neti babundaka olie kokende police namonaka olie kokende pa police namonaka bitumba ebimaka wana oui mais sikoyo bato babundi normalement soki bato babundi bakokende wapi suka nani akokata parce que toza koya na solution nani akosilisa violence wana police fa silisa yango donc police kaka moto fa silisa à part police nani so akoki kosilisa place oyo conflit to bitumba to makila ezali kotanga emonani bon ou bien bon na soki yo kokobakisa nga nayebi police kaka ye kaka moto fa silisa biloko wana bon nani oyoka te bato baza na conflit mo bakeye pa na tribunal
bon tribunal susu ya bon kana tribunal bon juge akati makambo akati n'est-ce pas makambo ya ebongo na ofisi oyoka pe pays na pays baza na bitumba bango nde kongo okoki kosisa makambo entre pays na pays. bon pays na pays bon baloi ezali bolandi ka baloi ya pays na bino bapays na pays eza na baloi na bango mais siko pays na pays wana nde pays bazoyokana te bon bazoyokana te suka bitumba te guerre koti baza ja na bitumba bon mosusu bon bien bosengela mpe kimi ezonge na pays bien de place wana kombo ya diplomatie ebimelaka mama ani ntiango na mutu ete bamakambo osili koloba nanga police ya solo gendarme armé bakoki korésoudre bango bato baza na permission ya korésoudre place violence ezali ya mibale juge tribunal ekoki mpe korésoudre makambo ya misato so ekomi mpe na surface moko to province to région to pays to continent ekomi monene diplomatie ekokota osi okakoma baambassadeur n'est-ce pas bien barole na yango wana ya korésoudre baproblème soki ekoki kozala mpe parmi barole bazalaka nango ya korésoudre diplomatie kosolola mais na banza tikala okende mpe na point moko parce que toza kolobela sujet lelo brutalité na violence n'est-ce pas police basala ye po akoka kointervenir ntango violence esili komonana mais mama anitia yango na mutu ete place nyonso okende na monde soki omoni bato bazali kobunda to bakoti na situation ya brutalité ya violence yo okoki kokota na kati mpo so séparé bango bon nakoki kokota te mpo soki nakoti nga so nakoti na makambo yango foka polisi foka muta polisi ka mutu aza na droit ya kosépare makambo yango. Merci mama ani mpona réponse na mayele osili kopesa nde erreur liboso tobandi koya sikoyo bandeko na solution ya ntango conflit to violence esili kokota parce ye kolobela likambo so tosili koyeba ntina na yango définition yango na cause nango mateya na biso to programme so oyo ya émission ya la vérité mosala biso ya koaide biso moko d'abord koaide mpe bandeko bazali kolanda biso koyeba téléspectateur na bafrère na basere bazali kolanda biso koyeba koma na koki kobima na basituation boye nde point oyo tokomi nde role mpenza importance ya émission na biso yango wana komeka kosalisana violence nyonso bandeko ezalaka soki okuti bato place baza koswana to kobunda to makile ebandi kotanga yo mutu mosusu kowela no kokota te okende kokabola yango okoya kokufa pamba non pas seulement koya kokufa pamba mais c'est parce que bakoyi mpe kokosolo makambo ke ezalaki yo mosusu mpe oyi kozwa osi oyoka moto azwaki masasi ya parasa bakandaki yango na ye te meke kobete mpa na ye okoki mpe kokufa machete mpe oyi koleka na ntwa eye mpa na yo nga epuis kanda so esali yo so osali nini oke obambi lisusu mosusu mpe koyi kozalaki bato famille nayo baza koya papa osi oyoka ja bato balobaki walanda lao voata mbati se nanga c'est vrai nga likambo bato balobaki eza adage eza adage te nga na susi na viva avec expérience nango mutu baza kolanda buta liboma na ville ya matadi sokomi ville ya matadi ko babalabala eza mpenza te batinel kaka mutu moyibi akoti na tinel oyo bato deja na ngomba ya matadi oyo bayemonte na baville ya matadi bayebiki na ngomba koyi koloba likambo o eko eza kotambola brui ekomi na ngamso moyibi ye wana tata moko azakokima mbango na nzete nepakenokaka moyibi na kwe moko alekaki babambi ye libanga kroyake ye nani moyibi donc nde biloko oza koyoka ete place violence ezali frère na ngai sere na ngai à part police à part armée mutu moko na mokili aza na permission ya kokende kokabola place violence ezali eza te sauf so oyi kosala mayele nyonso oyi kosalela nayebi na nga te mais pour le moment émission na biso oyo tose limité na barecherche tosali ete mutu moko aza na permission ya kokabola violence place ezali kosalema azala te parce que okoya kobakisa susu moto makasi justice mpe ezali wana tosili koyeba likambo soki ezali tolobelaki yango so na émission moko songisongi na bana tolobelaka ete place conflit ya bato ezali frère na ngai sere na ngai sala attention makambo wana kende kokosa yango na tribunal bajuge bazali bakoyoka gauche na droite epuis bakokata makambo ndenge ezali parce que yo so olingi okata yango na ndenge na yo oza mpe na expertise wana te okoluka conflit ya susu nini monene parce que oza mpe na mbongo mpo osala investigation ya makambo ezoleka paza na lubumbashi te information kuti na lubumbashi yo oza na foni okobenga na lubumbashi kuna mpo okobenga nani asala investigation wana bajuge baza capable na science na bango oyo baye koni na classe bawumelaka baklasse milai droit civil eza baklasse ya matata bango nde bayebi koma bakoresoudre entre bapays mpe diplomatie ezali bapays na bapays kuna tokolobela te metike soki mboka ana mboka be baza na bitumba négociation ezalaka mais lokola biso mama ani oyo eza émission chrétienne makambo nyonso oyi kolobela même si tomoni yango na cité koma bato ya mokili bazali kozwa solution na bango tokoyaka mpe na bible mpo te kotala makambo ya boye application yango biblique
soki ndenge ezali kolekela sikoyo wana tolobi na bato mokili na bible eske soki problème place violence ezali olingi kobake bapolice ndenge baintervenaka na bible mpe place ezali koyi kolakisa biso kaya intervention ezali ke police mpe koyi mpe kozala na role na ye oyo bible eske ezali kopermettre babiloko ya bapolice baarme bon na bible nandimi te mpo na bible eske na bible police makambo police ezali kuna na bible nandimi te baza na service nandimi te bible eza na service ya arme mpona kointervenir baviolence bo se na tika na eske nano yoka ta nzembo apamoti baza koloba ete ukebanga Israeli kaleka ngatuluko nano yoka nzembo mote et qu'est-ce que cela veut dire police te sécurité te wana eza nzambe te bazolobela ukebanga Israel eza na lola te eza na